beau s'abonner et puis écoute Zalamalamu. Tozali na aéroport international Yanjili à la ville province à Kinshasa et sika wapi ba papa ba maman bilenge bana mike ba koko baye pona koyamba mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo asalaki mobembo na mikili ya poto question pona ko resserrer lisusu ba relation bilatérale na oyo tali intérêt ya République démocratique du Congo AFDC UNC UDPS MLC ba parti politique et belé ba ye awa pona koyamba mokonzi mboka ensemble na ba militants na bango na bisarabino que Jean-Jacques Yemba journaliste du peuple akitara sur terrain pona cause information ya sûr boko zo intégralité mobimba ndenge ba militants ba uti banda kuna bango na ba bus ya Trasco na ba drapeau ya ba parti politique na bango ambiance ezali au rendez-vous balobi oui na béton oui na mokonzi mboka cette fois-ci bazali déterminé ya ko soutenir mokonzi mboka kasi absence totale ya mwana mboka parti ya ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshap oto moni absence na bango kasi balobi bazali kaka na union sacrée bon s'abonner massivement Milove Makoko depuis Londres balobi Balbine Lutete Prada Tokende balobi Arnold yene mikolo azali kopesa masolo bolanda netskar bozana ngai Tomonyo na kati ya bisto na wose presenter yo sana mama yoka tomonyo na bisa wa toto ye ba esani président mosolo ba président na lipoto oyo ba président ba Aza président ya Kabila, président ya président ya Moïse Katumbi, président ya Mbongo, président ya Mboka. Moté mwana mboka. Oui, moté journaliste. Tomoni à l'aéroport Anjili CCI mobilisé du Libanais zani tomoni présence to apona ni. Bon, toyé pour la population congolaise, population nationale et internationale. Que mobembo yo mwana mboka mokozi ya mboka. Son excellence Félix Tshisekedi akenda keza na pamba te ayaka na ba résultat. Na kola kisama boni boni ndenge aleki na COP26 na ndenge pe alekaki na Israël ba résultat oyo epesi yango biso convention de Congolais union ekamami na mwana mboka honorable Lambert Mendo Balanga toye ko témoigner gratitude na biso pa ya mokonzi. Lelo tokolo ba ke ba retomba voyage ya mokonzi mboka to si pour le big ba voyage des opesa elo mo de population souffrir. Oyebi mboka na biso sur le plan diplomatique et pas qui pesa makasi esengelaki na mokonzi ya mboka kokende kobongisa diplomatie malembe mbomoni ezali tikotaki te sikoyo diplomatie yango lokolo evandi toza komona sikoyo baretome na yango nde ezali tokolo ba CCI na 2023 asima ya Fachi en tout cas CCI candidat unique na biso ezali Fachi ezali vraiment Fachi tokolonga na ye 2023 ça c'est sûr. Biloba suka tolingika koyebisa bakongolo baza kohésite bapesa confiance na mokonzi ya mboka ye nde azongisi biso na kati ya diplomatie oyo ezangamaki uta bambula ebele batalela ye mboka etongamaka na mokolo moko te malembe siko babukaki fo koluka kobongisa malembe ti baresultat ekoya mpe baresultat yango toza komona yango. Merci beaucoup wana.
baninga balakisa biso que non bango ba étranger ils ont besoin de konza mboka na biso mais biso pe bakolo mboka toli bakita ba matafachi be bakokoka biso te ti état de siège et qu'on soit réussite nango total nde na nsima na yango tokosala lever ya mesure wana balobi mokonzi mboka azali kovoyage bavoyage ebele social bakongolais biloko kolia depuis alobaki kokita basoso ti lelo bino boza na pouvoir est ce que 2020 bavote bino susu merci beaucoup mon frère nalingi koloba na oso otali malamu le président Félix Tshisekedi asali makambo ebele koleka ata Damas mais le mal chez nous peut-être de retrouver que priorité eza biloko kolia or mpona biloko kolia eya na kati ya mboka peuple alia malamu et c'est la coopération avec des bons opérateurs économiques. Mais le mal dans la République démocratique du Congo est saline. Félix Tshisekedi tangoye, botambola na ville nyoso a boroya repesa ngai raison tala banda kuna bino bono ba landangai. Félix Tshisekedi tangoye, contrairement à l'époque ya Mobutu. Oyo Etienne Tshisekedi qui soit comme premier ministre moni Damas Ekiti dollar Ekiti, c'est parce qu'il y avait 90% il y a des opérateurs économiques congolais bana mboka. Mais les autres ils na 95% d'opérateurs économiques expatriés. Pourcentage il y a bana mboka o baza opérateurs économiques eza muke ezali 5%. Et bana mboka na pe bazala ka maltraité na régime e utaki koleka. Yango moni lokola batu wana baza ba ennemi ya Congo. Le chef de l'État a l'obaki faut bakitisa biloko. Le ministre de l'économie a ça qui musala na ye. Mais batwala pour na bakitisa biloko, c'était un grand problème. Ils n'ont pas voulu qu'on kitisa biloko. Na domaine il y a partenariat avec l'État. L'État a s'imposer té. Non, na batwala bino biloko wana. Non. Il y a la procédure au Basala Kanango, l'État négocie. Il y a l'État négocie qui n'a pas exonéré les taxes et impôts. Mais tellement que les travailler dans les multinationaux, le peuple a se retrouvé. Pendant ce peuple a se retrouvé à l'Ingi Fatima Kassi, parce que tout le monde qui déjà production na biso ya masangu ya ba fufu ya ba loso ezali côté comme na prix assez mais Thomson auto ya chancha to loba kango na fleuve te chancha il faut loba yango na océan bato bazala ki na avantage na pêche na kati Afrique awa na Afrique centrale to pe na Afrique australe eza Namibie ndeska auto bande ko kende kosomba mais on a déjà négocié avec les Namibiens bientôt là to lia bambolongo musu to no kwa na nzela musu to rolona yango konebota aspect politique siko allié la bino INC tomoni oyo ya mokonza mboka mais tomoni absence totale ya INC ibala pene kufa na ya solo. Non écoutez l'UNC on est en démocratie et surtout que na union sacrée to kangana biso batute soko lingi boye soko boyi ofandi na yo mais population doit comprendre qui joue à l'hypocrisie vous comprenez population doit comprendre qui joue à l'hypocrisie et biso depuis la présence Félix Tshisekedi que nous vous faisons confiance, nous vous soutenons. Distraction est à la tête. Et nous allons lancer un message direct dans la contribution à partir en tant que vice-président fédéral de l'IDPS de Katia Tchangou. Vous devez être aussi prudent par l'autorité de la Bissau et à partir. Pour la politique, ça n'a pas base, ça n'a pas élément fort. Parce qu'il y a risque de commis dans l'élection. On peut leur accorder la chance. Babimi n'a pas député. Mais nous allons subir le même sort que nous allons subir de l'eau. Dans le but de Toboya Batouana, non. Toyambi bango na kati ya union sacrée. Mais IDPS na kati na ye beta politique ya IDPS ko beta politique ya union sacrée. Toi tout na bino question moi curiosité. Président Sali va voyage belé. Va compter le président va voyage le lot aux attentes à 130e. Le lot aux attentes à 130e voyage. Mais va voyage ce président Sala Boya a été pourquoi voyage à Touro mobilisation et ça makasi boy. Na lobby voyage à Touro to ko soyez parce que Fatia Kei à Longi et ça lokola na 1974 temps où Zaïre Léopard Tokanyaka Coupe d'Afrique pour la première fois. Et aujourd'hui pour la première fois dans l'histoire diplomatique la RDC a continué à COP 22 a continué à COP 26 à s'imposer et c'est la RDC qui a été le pays chéri. Félix Tshisekedi a été l'enfant chéri. Il a été entouré par des grands présidents de la République. Vous comprenez? Alors, victoire on a dit sur le plan diplomatique. Qu'on fallait on a perçu la République démocratique du Congo. Et ça dit que Bisso va Congolais tout est Koyambaye.
parce que le logo qui est dans Mboka Moussus, on va te respecter. Pourquoi? Parce que drapeau Nabiso est là qui entre les deux pays, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, entre les États-Unis et la France. Donc c'est-à-dire on a été usé dans un niveau très élevé dans ma campagne bandai kosala mawana ndeti nona tolobi lokola fatia sali musala ya malamu tokotika ya zonga ye mokote tokoya koyamba ye mpona kolakisa que papa osali musala kitoko soki papa asali musala kitoko basupporter bakangaka nini voilà. La diplomatie congolaise, Koufaka, Congolais à rétablir le droit. Ce qui a fait qu'on puisse rétablir les droits, c'est le président de la République. Et il y a des soucis à peuple. Peuple d'ici comme à 2022, il faut résoudre pour l'opérateur économique, selon la population du Congo, sociale et comme un malade. C'est ça le problème. On a donné l'ordre, mais par nous, il faut exécuter. Fati a salé Mayele, Oyo, Azanamo, à contourner Bango. Et vous voyez, l'issue, c'est pas la Bango. Et vous avez un opérateur économique à Sika. Et vous avez à côté, Kabiloko, pour le peuple congolais, à mon moyen, il y a Cotonou. C'est l'IDPS, parti au pouvoir. C'est l'IDPS qui a fait que la démocratie entre en RDC. C'est l'IDPS qui a fait que l'équipe puisse le multipartisme. C'est l'IDPS Ndafungoli Batunion sur la Katambo. Vous pouvez se présenter d'abord? Oui, je réponds au nom de M. Sylvain Tengou. Je suis le président de l'ASBEL AS 100% Fati en sigle Appui aux actions sociales de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Secrétaire général adjoint de forces politiques alliées à l'UDPS. FPAU en cycle Forces politiques et sociales alliées à l'UDPS. Vous avez vu aujourd'hui à l'aéroport de Njili, à l'arrivée du président de la République. Vous pouvez dire un mot à tout le peuple qui vous voit aujourd'hui? Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est une fierté. Nous extériorisons la fierté et je demande vraiment au peuple congolais d'être fier de son président de la République. Car il y a des décennies dans ces pays, nous avons vu les représentants, les chefs d'État défiler, mais aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi fait de nous des Congolais fiers, tout simplement parce que il y a une récupération totale de leadership sur le plan environnemental ainsi que climatique du monde. Vous avez tous suivi le G20 qui réunit tout le grand de ces mondes de pays fortement industrialisés au COP 26 qui ont accepté de pouvoir subvenir à l'environnement. Et c'est grâce à notre président Félix Antoine Tshisekedi que cela a eu lieu. C'est une fierté. Voilà pourquoi nous venons l'accueillir en triomphe et digne de ce qu'il vient de faire, car le périple diplomatique qu'il vient de faire dépasse fortement. Nous sommes très fiers. On a vu, il n'y a pas le drapeau de l'IANC, il n'y a pas aussi le drapeau de l'ensemble. On voulait demander si le mariage continue ou pas.
là, je ne peux pas le dire parce que nous ne sommes qu'ici. Peut-être qu'ils sont placés quelque part. Cela vous demanderait un peu d'investigation avant de confirmer cela. Merci beaucoup. Mbote. Tout le monde est en aéroport en Chili. Et puis c'est aux Alinani. Et puis au Ekolukani. Ngai nazali monsieur Sylvain Tumbantengu, nazali président national ya ASBEL, appui aux actions sociales de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République. En sigle AS 100% Fati. Nous sommes une ASBEL qui fait partie de la grande plateforme que nous appelons Force politique et sociale alliée à l'UDPS, FPAU de Laurent Batumuna, coordonné et pas il y a Laurent Batumuna. Yango tozana esengo makasi ya koya na aéroport lelo koyamba mokonzi na biso po depuis to bandi, depuis to koli toyebi bien que bakonzi baleki na mboka oyo, mais eloko Félix Antoine Tshisekedi asali eleki biso makasi yango toza kosenga peuple mobimba to soutenir ye yango biso toye na aéroport awa koyamba ye a récupérer penza leadership na biso o bazali ko benga bokonzi ya monene oyo ezali kotala penza environnement sur le plan mondial na climatique biso penza to bengani pays solution. Pays solution lelo yebani RDC. RDC zalaki kaka na sima mulongo. RDC zalaki kaka na sima ya batu nyonso. Lelo babengi biso pays de solution grâce à Félix Antoine Tshisekedi. Yango toye koyamba ye penza na esengo makasi awa na aéroport ya Njili. Merci beaucoup. Tokolo bake voyage eza na ba retombement malamu. Voyage eza penza na ba retombe malamu penza makasi boyoki ministre na biso ya finance ye moko azali kuna alobi que muke oyo basi bazui oyo déjà basi bazui eza na libenga eza 500 millions mais oyo bakoki kozwa oyo RDC kozwa po lelo etombwa mapenza makasi tokoki kokenda ta na ba plus de 40 milliards, je dis bien 40 milliards de dollars. Ezali esengo makasi yango biso il faut to memaye penza soki ba permettre ki to ko memaye na tipoi ti na ndaku na ye. Merci beaucoup. Merci.